Fali na ba warrior na ba spiritas na ba wengimen bokolonga ka fe rigola mokolo nzambe akozalaka distrait mais soki nzambe azaka ka nzambe ya solo azana ba vérité bokoka feri te eza lisusu makambo ya miziki te nde boluka feri mais bozoluka nde mutu ya feri ekwe ya solo. Comment fait-il mwasi babota na mutu ça fait 25 ans bazalaka na ye te bokende koluka ye bo interview ye alobaka mabe na mobali na ye bofuti na ye mbongo ba preuve yango tolanda vidéo oyo nde comprendre makambo na aloba après toute analyse ani ke ba na mwasi ya papa Hervé Ferregola mama bana na ye Magali Zamunda siko batu o balinga Ferregola te boyebi bango déjà ngana bino to yebi bango babi manike lokwa yo yebi ye zo quelque chose tindela ye ya yo pe yango yo yamba ye allo ba mabe ya Ferregola makambo Ferregola sala ye allo ba secret ya Ferregola allo ba pona nini ba boyana pour énuire Ferregola donc il faut servir biso vraiment na matière moko ya bien pour na renuire pour ba on a déjà que news ya gigola déjà et si là balinga bimisa isusu mususu pour moi na mosu wana batu balobake Ferregola mutu asala e bongo po mutu esala asubienti. Alors tango alinga ko yako lobango tango balinga sangisa na ba oba yoka pa ba gigola e tango balinga ko sangisa na oba yoka kabiyoka yoka pa batu balinga vraiment ba confirmer po batu ba ina Ferregola ba mona yendo mwana moswara pe mama bana ya Ferregola batindele mbonga zuna e ba yoka ni pa matana live bandeko boyebika komba Jésus échanger ye maloba alobi Ferregola oyo bino bolinga bo nuire pona nini aza papa bana na nga ndenge eza bongo mwasi na yaza mama ya bana na nga yemta bokola bana na nga mwana mobali wana Ferregola lelo soka komi bongo ezali nani Cécile Aigle Jaune nga to vandi da 24 ans depuis to kabwana mais bana na nga basa bien donc nzamba pambola Ferregola apesa eli suso ezangi poza papa bana na nga bokoli bana na nga bien mama wana yende mutasali fere azala lelo Ferregola tango ngato zalaka azalaka kaka Hervé mais lelo yem mutasali ki azala Ferregola bataring asali mingi azali ange pona Ferregola azamuta féliciter manike asuki manike akomi ko tuka yebimisa makambo ndenge bayokanelaki oyebike mwana mwasi wana lingine suti bandeko bomona Ferregola oyo ndenge babengaka Jésus wana Jésus mwana mwasi wana boko kama kaboye akangwa mina ye boko kama kaboye pasi wana salaka ye esili po atatoli monene ya Jésus oyo aza papa bana na ye Jésus ya ndenge siko ya awa na se awa bo bandeko boko sumbe bino sikoyo manike mbongo do manika meli bino mwasi pe nani Magali kuna pe ameli bino pe sibali yango de Jésus de na mabumu na bango ba mbongo ngo tusali siko ndeni o bolinga ki bozuite pasi ndenge eza bongo bozo tala na bozo lia minu pasi eza mawa pona bino susi na bino kaka bomona kaka batu ba finga Ferregola batu ba ina ka Ferregola batu ba sala ka boyi mais bino batu botindi bosambwe mutasali musala wana kota be héritier wana bango nde basali musala wana po ba fingi c'est ça les padres babosani ke papa wana za papa responsable nzamba azalaka toujours pemeni ya bana na ye atali ndenge papa na se sacrifier ka pona bana na ye atali papa na ndenge vandaka na mwasi na ye nzamba atali ndenge mwasi wana a se sacrifier ka na bana ya mobali alobi ngai nzambe na ko confondre banguna ya Ferregola na munoko kwa mwana mwasi o Magali na kochaka maloba sagesse na kochaka ka maloba ya malamu eko confondre banguna ya mwana na ngai le padre Ferregola bataringi to sali nde nini o bolinga bozuite pesa kande e pesa kanda ta yo moko soko boyoka ndera mutuke loba boye akomi kuna changer maloba ngo siko esopi yo ndengo linga ki salameli bongo te e pesa kanda te e pesi kande Magali merci manike tala mutu ozo benga ka sa collègue na nganga peta zakina situation wana mutu azakina situation loko ayo o mona nga so réfléchir donc elle a dit que yo bandeko mela ba pemba bangenza fufu pemba moins cher ezaki bangenza fufu ya fufa bikedi ezaki pemba normal te
donc yo ozalaki soko osweni epesi poussière na bongo ya lelo nanga otambola nanga na train nazwa biloko nanga na kei na ngai bandeko na ngai bomonika nde nalati Saint-Valentin. Donc le 14 Saint-Valentin de makambo chez Sandra la Grande, Peta Chance numéro 5, 21h déjà tout bandi. Boya to sepela. Taxi ça qui réflexion na ngati. Loko na ngoloba, anoloba mona se pour na kata train. Na bina ebi elo esala bino passe. Loko la faire egola, abomba mwasi na ye. Faire egola, mwasi na zaka na ba connerie teneti ba misusu to yebi. Motema na bino esala kaka bien te. Motema na bino esepela te sko bino bolinga boy tango nozo magali wana magali nga bimisa mabe ya faire gola likolo nga bimisi mabe ya aigle jaune kaka ndenge biso basi to sala so soki muto azo boko lelo mwana siko le compte kaka yo kindaka na place mobile nga tikali ya ngindi likolo na ngo sikoyo kombwe mate lisusu yo sko mwasi mususu wana otika na yolela bana siko bakende kobokoma epai ya mwasi o mobile no azwa donc tolingaka foto tonga foto loba mabe siko bino batawata na batu ya fulani bokanisa ka yeza bongo monde bodendi faire egola bataringi mwana nzambe toujours donc réflexion nanga ikiti kuna maniki osambwe oyoki sone. Donc, ce que ça y a eu, ndemi kolona koti na congé. Faire egola responsable à song. Moni nande balobaka ke fallait pour pas qu'on s'en sabacité, fallait pour pas papa est responsable. Donc nous sonne ça la bino passe. Ya ho lobi loko amagali. Azamuta toko. Amuta pembe. C'est lombino bokanti ke mutune beba pena mobimba. To zoye asanza. Bande la sanza di sanzi ya solo oyo konuire le padre te yesu oyo asanzi di sanzi oyo enuire bino pe yoti bino solo likolo nango bino bolinga bokitisa bato oyo bavandi nango na ndako basali na bango eloko te mwana moso wana Cécile Aigle Jaune ayaka na bizoba na biso te na batiktok na bayoutube bolingi bokitisa ye na pasi amonaka kobokola bana na poto oyo mama na bango aza te kobokola bana ya mbanda ya basi nango lisusu na ba mapasa ba caprice wana zo supporter bino ngbo kitsaye nzambe siko asayeni place bino bolinga bo kitsaye atomboli ye lisusu elexi ngake faire egola azana mwasi ya solo po bino boyebaki ke bande kone kutu tala nde balobela ki bongo skole tozwa ex oyo azo souffrir en Afrique seka kosanza akomona oba babeti Charlie Prince yebe mikolo akosamba or ke bino kosamba na mino continue donc kosamba na mino tokokenda ngo ata demo mais kosamba na kosamba Sandra la Grande. Hervé Ferregola Bataring patrimoine ya musique congolaise yango falina wera sona héritier watana be bazolinga baboma ezokokela bango te bakomi tina niveau okine oluka basi ya fere abotra bango kala baya bafuti bango mpo baya ba détruire mobali na bango na télévision banga sipe mayele ba boy ko détruire mobali na bango ba protéger mobali na bango ba protéger bana na bango siko bino ba warrior fali pupa wera son héritier botikali na soni bale bino mère na biso ale bino mbongo na ko mama na biso Magali Zamuda félicitations ndeko le mbongo na bango na ko ba continuer ko souffrir. Ferregola za patrimoine immatériel ya clan Wenge musique maison mère aza fils adoptif ya Koffi Olomide au touché na Ferregola c'est-à-dire au touché na clan Wenge au touché na Ferregola c'est-à-dire au touché na quartier latin ya Koffi Olomide parce que Ferregola za artiste oyo de clan wana héberger Ferregola et comme si Ferregola ou azalilo. Alors bino le kwa bozaka mutema mabe jaloux ko Ferregola fali pupa héritier watana pe wera son bomoni ki réussite artistique ya Ferregola et ça la bino mutema pasi boko ngo kilo yango ko côté la ina sima fira imbanje mona vie jaloux par hasard te parce qu'à l'époque sakara banda ko côté la moi c'est Ferregola Magali Kongolo Magali nani Magali Zamunda pour détruire Ferre. Mais maman wana zaki mayele très sage, très intelligente.
aboye kopesa bino accès jusqu'aujourd'hui bozoluka bo aloba mabe mpo mobali na ye akosala erreur wana te bomanipulaka Davina à l'époque mpo azalaki mwana moke ayebaki te ntango akoli ase rendre compte kini bomanipulaki ye apesaka bino so accès wana te bomanipulaki mwana bokosaki mwana ki bokopesa eloko na nsima bopesa mwana te mpo azalaki mwana moke elelo botika mwana akoma na blessure wana ndenge nini aloba akosela papa ni bango na télévision et cette fois-ci bamama na bana wana tu baboya kopesa bino accès bozalaka so na accès na bana wana te yango bobiki lokwa eleki mikolo ebele lokwa mere wana nani Magalisa Munda aza na Angola aza na Afrique bino lokwa bozwi mwa chance bapesi bino visa ya nzala boke na poto il faut bokotela ye na nsima bopesi mwa 500 euros comme ça achaye mobali ni mpona bino apesa bino accès bozwa sujet ya se moke na ye mpona date na kobeta na accord arena esimbela bino su te c'est-à-dire que bagaulois na bagauloise na bagladiateur bakomi très intelligent très sage bakomi kosurveille bino tout oyo bozoluka bonwiri na Hervé Ferregola. Hervé aza papa ya ba Ozias na ba Oze na bataliana ba Parker banani mobali ya mama Silia mais Ferre aza ya biso bagaulois aza patrimoine na biso bagaulois toza na devoir ya koprotéger ye kodéfendre ye ya kopromouvoir baevre na ye ntango bozolinga bodétruire baevre na ye bodétruire image na ye bokutana na biso bagaulois oyo toza bavampire na internet tolingaka blague na Hervé na biso te oyeli Ferregola na 10h 1 minute pan biso bagaulois vampire tobimi wana tokolia yo makila tokotikela bino so temps te parce que ndenge tokotikela bino temps boza komonela Ferre mais lelo tozwi Ferregola tokomi koprotege ye totikela bino temps te so bolingi bobundisa Ferre wana bosekaki ete bofingi ye zoba ainsi de suite ki abeti pamba na francophonie mais ya ye mbongo emonani 50,000 chèque mais bino boza ba international ti lo tomona ta procuration bapesa bino te ese bozwa lara oyo biso ozalaki na kota na Vivendi or bato ya francophonie vie histoire binini baprestateur tout wana bafuta bango te baniongo ezali e tomona bareklamaka wana batelevizio bato basala mosala francophonie bareklamaka ti lelo misiko bino boza na eloko bozwi kuna te biso sikoyo loka tozwi bomoni kiloko biso tozwi mbongo na biso ya francophonie toza mpe na baevenema tokobeta na Libreville tokobeta na Accor Arena na Paris tokobeta na Londres na Copperbox Arena Queen Elizabeth Park tokobeta kuna matisi bino kanda na mutu kino boya bodétruire image ya artiste bokokango lisu te parce que biso baoyo toza bazombi toza wana derrière artiste tolobaka te totikela bino tantan bofingi artiste tobimeli bino sikoyo tokozongisa bino na nzela toyei kofina bino bouton ndenge efela fandi silence esala bino pasi esala bino douleur alors bolinga affaire aloba mpo boprofite na maloba na ye cette fois-ci silence radio croa na mbanga biso sikoyo boyo bafu nde toza na bino na internet tobunda na bino biso tokomi kobunda na héritier Watanabe tokomi kobunda na Vali biso bagaulois donc gaulois akomi kobunda na héritier abundi na Fali abundi na Werason parce que bango bayaka na TV barépondre Ferre yaka na TV arépondaka te so bolingo okotela makambo wana akimili basujet wana mpo moniki eza nango bafutilité moko ya ntina te ya bivaka na polémique te ya akotisa nde lart ya abetisa musike ekotisa lart semaine aussi yo te le week-end abetaki concert privé VIP epa na premier ministre ya République démocratique du Congo akotisaki combien mama wana aza mpe bato moko ya bafergo bane Congo oyebiki Ferre aza mwana na bango ne Congo mwasi na mobali aza bane Congo so babengi mwana na bango ya koyemba akotisaki combien bino bogangaka na TV bogangaka kolobalobaki bino boza na bacarnet d'adresse mais Ferregola à travers la coulisse millionnaire silencieux ndenge bakoki Ferregola te artistiquement parlant bakomi kokotela Ferregola na bavie familiale na ye donc eza makambo ya kokamwa ole bosalela Ferregola analyse musicale bocritiquer musicalement parlant boza na capacité wana parce que bomoni ke Ferregola aza artiste aza complet
style toi musique à s'adapter à nango. Alors bon, moni qui le roi beaucoup kaye kuna te. Il faut beaucoup nous taquer sur le plan familial. Besoin pour ça qui fait le gola à Koufa. Pour bien bosser la succès. Mais besoin international. Besoin na capacité pour se conquérir na vidéo international. Bo bengi fait le gola local. Mais moto za local. Bo bino wana bo pim bo cote c'est la ka ba dossier l'ambassade. Ba pim le ba visa. Bo keni ko ba salle qui a artiste à ibanité. A ko sala loko de mon côté. Bino moko bo bimisu bo tiki kuna. Bo komaki ko fait le gola lele ki na yiki gola. Bo sale be mission bo sale ba nzembo makambo bele ko na faire. Beaucoup ont déstabilisé. Bon, mais quand est-ce que les gars, 10 ans passés, vous ont sont sous le nom toi. Bon, filmant moi c'est à faire, Burkina, bon, filmer moi c'est à faire tout les bosso. Après ça, bien accepté à Olobama, quand bon, bal n'est ma bé. Bon, il est solo en 2026. Bon, PC na mbongo. Pour bon, le déstabiliser, tout le monde a eu mon mabé, concerné encore Arena et Simbate. Mais tu as aussi bien qui bon, salamios, bon, salawan, les a tant pis. Beaucoup ka souffre Hervé Ferregolade parce que biso nous ba gaulois ba gladiator na ba gauloise tous amis tema mabe et beba ibonga et pas même surtout c'est la code 16 beba to activer mon tema mabe to code ce qui vampire na musique to koyoka mutu te pour na faire to kotika la bien sous tenter pour boire clasher faire bo finga faire bo moni la faire bo moni le sous-té. Tant que je suis combo à Hervé, vous avez mon laï. Mais tant que je suis combo à Ferry, à comme personnalité publique pour nabiso ba gaulois, à comme patrimoine nabiso, faut biso ba gaulois to protéger, to tiki la biso accepter, boya ko détruire Ferry.